Makenda Aviation CAA ndenge alakaki ndenge salemi le 21 août Nkingo bavon Kinshasa Luanda et bandi avec un bac idéologie de Angola Mondia bozo revete awa bozo zasiko le tout premier vol inaugural ya CAA Kinshasa Luanda n'avion neye bokwake Airbus A320 oyo evandi sa luxe pe sécurité na ndenga nyamade l'occasion premier vol oyo réception bokwake et salemaki na atterrissage avion awa na Luanda wape pa autorité angolaise bayaki lokola représentant et chef de l'état angolais ministre à transport angolais représentant ministère des affaires étrangères angolais chef de la police ambassadeur de la République démocratique du Congo d'Angola et batu ndenge na ndenge likolo nango bakisa ba hôtesse à très bonne qualité à CAA ba homme d'affaires population Kinshasa pe Angola désormais vol Kinshasa Luanda et bandie au brigade Angola pour accueillir à CAA Mfumo. On a année scolaire 2026-2027. Papa, maman, commis tout n'a pas question et belité. Kota la paix de gauche à droite, kende kaka tout droit. Na complexe scolaire Mama Pemba. Na extension na yango nyo somi balé. Ba école ya fondation Nerombungu. Ba inscription et bandit déjà. Chers parents, la rentrée scolaire approche. Les meilleurs cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est la bonne éducation, la bonne instruction. Et pour cela, nous sommes au groupe scolaire Mama Pemba 1 et 2. Amenez vos enfants pour leur avenir. Amenez vos enfants pour la meilleure formation. Amenez vos enfants pour la bonne instruction. Amenez vos enfants pour un avenir meilleur. Le complexe scolaire Mama Pemba est ouvert. Le complexe scolaire Mama Pemba ouvert pour vos enfants, pour notre bonheur. Venez nombreux. Venez inscrire vos enfants. Angoni elamu na bilo nyoso sepela bakolanda info lingala mbote na bilo nyoso tofongoli yango pona kotasa mino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a s'adressé qui jeudi 27 août na nation congolaise et pas wapi a lobelaki ouverture ya dialogue national bolanda moi moke extrait ya message ya chef de l'état na nzela ya Christian Kengebe. Toutefois, l'inclusivité ne signifie ni l'effacement des principes ni la confusion des responsabilités. Nul ne sera exclu en raison de ses opinions, de ses critiques, de son appartenance politique, de son origine provinciale, de sa langue, de son ethnie ou de sa religion. Mais nul ne peut prétendre s'asseoir à la table de la nation tout en prenant les armes contre elle. Aucune arme ne conférera à son porteur un droit supérieur à celui que le suffrage reconnaît aux citoyens. Aucune conquête militaire ne pourra être convertie en légitimité politique. Aucun mouvement armé ne pourra invoquer l'inclusivité pour imposer par la force ce qu'il n'a pas obtenu par les voies démocratiques. Ne pourront donc pas participer à ce dialogue en qualité de composantes politiques ceux qui, à l'ouverture du processus, combattent par les armes l'ordre constitutionnel, occupent par la force une partie du territoire national, administrent illégalement des entités de la République ou agissent au service d'une puissance étrangère, en l'occurrence le Rwanda. Cette règle ne constitue pas une exclusion fondée sur les personnes, les opinions ou les appartenances. Elle exprime la réprobation de la nation à l'égard de ceux qui mènent la guerre contre la République, ses institutions et ses citoyens, tout en revendiquant les droits attachés à la vie démocratique. Le processus de Doha demeure le cadre approprié pour traiter avec l'AFC M23 des questions relatives à la cessation des hostilités, au désengagement, au cantonnement, au désarmement et aux autres modalités directement liées au conflit. Le dialogue national ne se substituera pas à ce processus. Il ne deviendra pas davantage une voie parallèle permettant d'obtenir par les armes ce que la démocratie et l'ordre constitutionnel n'ont pas accordé. Une voie de réintégration au sein de la communauté nationale restera néanmoins ouverte à ceux qui, à titre individuel,
renonceront de manière sincère et vérifiable à leur engagement armé et à toute forme de violence et qui condamneront sans équivoque l'agression dont notre pays est victime. Leur prise... Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé officiellement jeudi 27 août 2026 un centre culturel et artistique pour le pays d'Afrique centrale. Campagne il y a solidarité nationale. Détail et l'on a Ritkin de Christian Kengebe. Initiative oyo ezali ya ministère ya ba affaires sociales oyo ezako viser pour na structurer aide humanitaire na faveur ya ba déplacés internes ba sinistrés pe ba population le plus vulnérable na occasion oyo des ministres d'État F Babzaïba Massoudi a rappelé que solidarité ezali devoir moko civique pe a précisé que programme oyo ezali ko s'appuyer na ba contribution volontaire ya population ba entreprise, ba institution, pe diaspora. Qu'on soit chef de l'État Maloba, aye a exposé urgence na situation, y a responsabilité de l'État, oyo ezali que premier droit y a peuple ezali y a kozala bongo protégé, pe premier devoir y a l'État, ezali y a ko secourir le plus fragile, pour na ko garantir réussite y a mobilisation oyo, chef de l'État a exigé transparence absolue na gestion y a ba fonds à prévenir que détournement mon côté et cause à la tolérer pour na kosuki sa chef de l'État a exhorté na jeunesse y a mobiliser numérique de façon patriotique pour na renforcer cohésion nationale contre tribalisme avant y a effectuer premier don au nom y a couple présidentiel. Bon, on va clôturer le dossier. La présidence Monseigneur Koyeba, que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a décoré qui plutôt jeudi 27 août 2026 trois personnalités oyo va se distinguer moko na domaine na ye Christian Kengebeni et Rutima Pinem bapesi mno baita. Botala trois personnalités oyo va se distinguer moko na domaine ya mosala na ye va travailler avec résilience pe bango batelisi lolengi ya malamu to kobongisa image ya mboka na biso République démocratique du Congo. Bango bazalaki honoré epai ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na nzela ya cérémonie oyo organisaki. La République démocratique du Congo honore aujourd'hui trois modèles d'engagement. Elle honore l'autorité mise au service de la reconstruction humaine et de la réinsertion de notre jeunesse. Elle honore le combat pour l'inclusion, la dignité et l'accompagnement des enfants vivant avec autisme. Elle honore enfin la solidarité agissante en faveur des enfants malades, vulnérables et issus de familles démunies. Ces trois parcours nous rappellent que l'on peut servir la nation sous l'uniforme, au sein d'une association, dans un centre spécialisé, auprès des familles ou au chevet d'un enfant malade. Les distinctions nationales ne sont pas de simples marques honorifiques. Elles constituent l'expression solennelle de la gratitude de la nation envers celles et ceux qui, par leur engagement, leur constance et leur sens du devoir, contribuent à élever notre pays. Mutueli Bosso azalaki décoré ezalaki lieutenant général Kasongo Kabwik, commandant ya service national. Bouyeye asali mosala kitoko a komisi service oyo ya kotonga pe lisusu ya réinsertion sociale po na bilenge ebele ya République démocratique du Congo oyo bazalaki mikolo eleki ba contribuaki po na délinquance juvénile. Bosimba pe boyebake lelo bakomi ko participer na assainissement na ville ya Kinshasa. Général Kasongo Kabwik ye azalaki admis na ordre national ya Léopard na grade ya commandeur pe azwaki médaille ya mérite agricole. Nous voulons voir dans cette distinction non pas un point d'arrivée, mais un encouragement à faire davantage, à servir encore mieux et à inspirer autour de nous les générations présentes et futures. Aujourd'hui, dans notre pays, cette jeunesse désœuvrée, parfois désespérée et enchaînée par la délinquance,
s'est transformé en catalyseur du développement durable et intégré de la République démocratique du Congo à travers les missions assignées au service national par votre suprême autorité. Les grandes et marquantes réalisations d'intérêt public accomplies par ces jeunes nommés bâtisseurs de la nation suscitent l'espoir, l'admiration et la joie de tout un peuple. Madame Bokambulu Bofumbo ye ase distingaki mingi na encadrement ya bana oyo bazali ko souffrir na autisme yango azali kotala ndenge nini a sauver bana ebele lelo azwi médaille oyo to akomi chevalier akomi admise na ordre national de léopard ye azali fondatrice ya Asbel Congotisme. Même récompense epesamaki pe epai ya madame Liliane Temuni Ngoy Mawa Nanzela ya association na ye sans frontières pe na engagement na ye na kati ya Croix-Rouge ye asali bongo solidarité ezali kaka simple sentiment te kasi ezali action moko organisée pe persévérante oyo ezali kobota bambuma pe ba résultat na yango pona chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi activité ya madame Temuni ezali ko rappeler que boye compassion ezali kaka yango moko te kasi ekoma kamalamu tango ezali kokoma action Penatina wana likambo etali indifférence ezala fatalité te générosité ezali ko sauver ba vie ebele pe ekoki ko changer ba destin ya batu ebele. Association nationale de parents des élèves et étudiants du Congo ANAPECO na mokuse va clôturaki jeudi 27 août 15e conseil national ordinaire na bango na INPS kuna na commune ya Kasavubu Christian kelebeni héritier mapine bazali kuna na compte info lingala. Et bandaki lundi 24 août 2026, 15e Conseil national ordinaire ya Association de parents des élèves et étudiants du Congo, ANAPECO na mokuse, pour na se clôturer jeudi 27 août 2026, Oyo Ezalaki na thème main dans la main avec les pouvoirs organisateurs de l'éducation, avec les partenaires pour combattre les antivalaires au niveau de l'éducation. Nyonso et Salemaki na impression ya ministre de l'éducation nationale pe nouvelle citoyenneté, Madame Raissa Malou, Oyo Azalaki bongo représenté et pas ya vice-ministre Théodore Kazadi Moïla, Bosimba pe boye bakemokolo ya jeudi, Sombele Souka Bisanga, Nyonso elekaki na UNPS nde ezalaki clôture ya milulu oyo epai wapi ba adoptaki ba rapport ya commission pe ba recommandation oyo etangamaki epai ya rapporteur général Luau Lengo Charles ye alobaki ke pour na pouvoir organisateur et sengeli va créer ba école et belé ya sika non conventionné pour na combattre la leadership ya système éducatif ya mboka na biso pe ba rendre disponible ba pièces scolaires na temps opportun na sima président national ya ANAPECO David Steve Diantezwa a pesaki merci na ba membre nyonso ya association na bango oyo ba utaki na ba différentes provinces ya République démocratique du Congo voire même na partie oyo ba dongolo miso bazali ko occuper na tournaye vice-ministre de l'éducation nationale pe nouvelle citoyenneté Théodore Kazadi ye a représentant qui titulaire na ye alobaki tango ezali sous na malobate mais plutôt na ba acte mbele na bango ekokoma ti epai ya ba autorité ya mboka même na sommet ya l'état epai ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe na suka ya milulu oyo président national ya ANAPECO David Steve Diantezwa alobaki bout eloko ya motuya tokoki kobomba ete ANAPECO etikali kaka lingomba oyo ya munene oyo eleki munene mpona kosunga baboti pe bana classe premier partenaire ya gouvernement etikali be ANAPECO bongo ANAPECO aza kokoba misala na ye alengelaki programme oyo esengeli tosala alengeli ba recommandation oyo topesi na biso moko ANAPECO pe topesi na ba partenaires notamment le gouvernement et ba parents bayebi que biso epai na biso na ANAPECO place ya bana na tango ya vacances ezaka na ndako mais soki vacances esili place ya bana ezali na bitelo donc le 1er septembre to bengi ba parents nyonso batinda bana
na bitelo balakisi pe ba chef basungaka bitelo wana bayamba bana batika ko bangisa bango na bisenga ebele. Pour l'année académique 2026-2027, Université chrétienne catholique ICC dont Akam et Fongol déjà porte na yango na basito na yango nyonso en ville province ya Kinshasa. Nathalie Kaya Kapenda pesi nous va détailler. Leader na pédagogie paix à réussite aïe. Université chrétienne catholique ICC dont Akam a Fongoli déjà porte na yango. Bonne année académique 2026-2027. Toujours dans le système LMD, licence, master, et doctorat. Na vacation à jour, et à soir. Kuna bazan na sciences informatiques, sciences de la santé, sciences administratives et politiques, bazan na droit, sciences économiques et gestion, sciences de l'information et de la communication. Soit bango na ba adresse Oyo, campus ya Selembao. Arrêt dépôt, référence en diagonale Nakin Marché sur bypass numéro 26 na commune ya Selembao. Campus ya Mongafula. Arrêt chambre froide, entrée Mokole numéro 16 P8 sur avenue Ngeba na commune ya Mongafula. Campus ya Tiango et Somi Bongo na boulevard Lumumba numéro 415 na commune ya Kimbanteki. L'inscription est allée, les portes sont ouvertes de 8h jusqu'à 16h. Donc, pour les cas, d'inscription. Et nous lançons un appel aux parents et puis aux nouveaux diplômés. Côté Lengana, par-ci par-là. Donc, baya cause inscription. Parce que c'est l'université chrétienne catholique dans Akam. Nous avons nos valeurs chrétiennes qu'on ne peut jamais oublier. L'université a bas prix. Ce qui est bien affiche na biso nyonso. Les frais académiques ici, L1, c'est $150. Donc, nul par ailleurs, c'est seulement ici chez nous. Nous sommes une université vraiment à moins cher. Venez vous inscrire parce que les frais académiques sont au prix abordable. Venez car les places sont vraiment très limitées. Awa, enseignement et le mamakalisu souté pour ESA vraiment de qualité. Awa, expérience cumulée, ESA capitalisée. ICC dont Akam a Fongoli ba porte nango pour na ba étudiant. Oyo, ba koko ma partenaire actif pe co-créateur. Pe na richesse, na ba prix amke, qualité supérieure ESA de Awa. Ba prix académique, banga na binoteo eza nango mukie kasi okofuta yango pe na ba tranche ebele. UCC do Akam boya ebele pona kosala inscription na année académique 2026-2027. UCC do Akam, université des étudiants par les étudiants et pour les étudiants. Dernier kaka alakaki compagnie africaine d'aviation déjà à Zongisi bavol naye ya Kinshasa loin de la détail longo na Michael Christoto. Compagnie africaine d'aviation CAA ndenge alakaki ndenge salemi le 21 août nkingo bavol Kinshasa Luanda et bandi avec impact pays idéologie de Angola Mondia bozo revete awa bozo za siko le tout premier vol inaugural ya CAA Kinshasa Luanda na avion neye bokwake Airbus A320 oyo vandi sa luxe pe sécurité na ndenga nyamade l'occasion premier vol oyo réception bokwake et salemaki na atterrissage avion awa na Luanda wa pepa autorité angolaise bayaki lokola représentant et chef de l'état angolais, ministre des transports angolais, représentant ministère des affaires étrangères angolais, chef de la police, ambassadeur de la République démocratique du Congo Angola, et batu andenge na ndenge, li Congo Ango, ba qui sont sa très bonne qualité à CAA, ba homme d'affaires, population Kinshasa pe Angola, désormais vol Kinshasa Luanda, et bandie au brigade du Angola pour accueillir à CAA, Mfumo. Pour l'année scolaire 2026-2027, ma inscription ici est bandit na itemat binza elvo bon na détail et l'on a Stéphane Skande pe Francis Kanza loko.
Inscription 2026-2027 na Institut technique de météorologie, aviation et télécommunication itemati binza na mokuse e bandie yoka itemati binza e dapi ya insta bazali koorganize pa formation technique ya ndenge na ndenge oyo ezali kobimisa bana na bino ba ingénieur awa na Kinshasa. Formation technique na niveau ya humanité ezalaka kaka awa na itemati binza etape ya insta kobanda na première séance na 6e des humanités selon appellation ancienne par section ezali boye: aviation civile, mécanique générale, mécanique auto, électricité générale, électronique, radiotransmission, agronomie, météorologie et environnement, coupe couture, construction, innovation et kotimbula oyo na EPST, pauti na approche par compétence, pe basculer na approche par situation. Et la kisi formation na domaine technique et comme plus ma pratique ndenge yemoko préfet des études ya itemati binza Louis Kabangu alobi. Alors avec système oya sikatozana ngo ya réforme oyo tolongoli bana na approche par compétence balakisi batindi biso toko tsona approche par situation oyo ilingo loba nini ezalo kola oyo tozana ngo na supérieur tozana ba étudiants bazo sur le système LMD, c'est-à-dire na niveau secondaire l'État peut amener un système ya sikawana oyo zibenga par situation dans le cadre que ceux qui va pesi mwana exercice bazo créer situation ba pesi mwana pour que mwana a découvrir nano difficulté ou bien panne ou bien problème après apporter solution. Ça s'appelle approche par situation. C'est-à-dire situation nous toujours créer on pas bana pour que mitu e fongwama itemat aza parmi ba école pilote oyo EPST acheli motema pour être tokoba to bandaki na niveau 1 autre bando benga kala 3e et l'autre zone à niveau 3 parce que tu le dis à niveau 1 niveau 2 et l'autre zone à niveau 3 dès que tu communes à niveau 4 bah c'est l'examen d'état bah du diplôme mais avant même moi on a comme un examen d'état il est capable il y a que ça l'entreprise naie atelier naie garage naie laboratoire naie à partir de méthode on les ali réforme moko kitoko oyo soko tali na vie province à Kinshasa peut-être les aka itemate na école moko c'est-à-dire ezo kusunga biso bana bakei na niveau à connaissance makasi ya technique posimba ke soki mwana na yo atangi awa inane ya pamba to pe premier niveau akoki déjà kobanda musala itemati binza bazali na ba laboratoire ekuba kaka ndenge bozali komona sete mitonga abengi ba jeune fille oyo balingaka domaine technique ba rejoindre itemati binza nabengi bana basi nyonso oyo ozala na ndako ozokotraine boya na itemat réforme ici salemi déjà tout comme la réforme asika approche par situation donc ba fille nyonso oyo bolingaka technique oyo bozala posa bo développer ba compétence na bino en tout cas mbele yango ebelami boya ebele d'inscription c'est bandaki déjà boya noki avant que tokanga rapport chaque jour babiro na bango ezali ya kofungwama boleka déjà kozo ba formulaire ya ba inscription pour ba place ezali très limité itemat kuta yango na avenue Métesek numéro 1 quartier Congo na commune ya Ngalema référence entre météo kuna na Delfo. Prof Aouka bango pe batikali sima te bafongoli déjà ba porte na bango pona ba inscription ya année scolaire 2026-2027 kuta bango na ba extension na bango ezwami na ba commune ya Bumbu ya Makala pe ya Maluku ba dete longo na héritier osungi ba parents aye yende nani promoteur John Aouka Moma le grand baoba et longona collège prof Aouka pour la année scolaire 2026-2027 na extension na yango nyonso inscription ezali ya ofele olingi mwana azwa formation ya qualité kanga adresse oyo na Bumbu collège prof Aouka et swami na avenue Luyeye numéro 9A quartier Fimi na commune ya Bumbu référence Elengesa Mosika tena wenzeli kolo ya makala boyekuna toza na cycle maternel primaire
topé éducation de base de 7e à 8e, c'est-à-dire secondaire général. Kuna na bumbu, Minerval ezalaki 80 000 francs ya pamba po na cycle maternel et kiti na 60 000 francs. Na cycle primaire ezalaki 80 000 et komi na 65 000 francs congolais. Bongo na éducation de base de 7e à 8e ezalaki 85 000 francs et komi na 70 000 francs ya pamba. Na avenue Kolo numéro 36 na quartier Mikasi na commune ya Makala entre direction des Amoureux et Longo na Souci. Kuna pe toza na maternelle, primaire, pe secondaire, topé éducation de base. Kuna na oyo ezwami na avenue Kolo numéro 36 ezalaki bongo 80 000 francs ya pamba pour na cycle maternel et kiti makasi ti na 55 000 francs. Na primaire ezalaki 80 000 francs et komi na 60 000 francs. Éducation de base de 7e à 8e, c'est-à-dire secondaire général ezalaki 85 000 francs et kiti na 65 000 francs. Yoka bien John Aouka Moma ayeli ba parents ba innovation ya ndenge na ndenge kasi na enseignement ya qualité. Enseignement elongwe na yango lix. Mama atekaka matembele, papa atekaka ngadiadia, mwana akotanga kitoko. Cadeau signé John Aouka Moma, le grand baoba, mosungi ya ba parents. Baotanga bien, bakour ezopesama ya bien, son atali pe bakaye même ba exercice, nazo mona peza ça va vraiment. Malgré Minerval eza na seme ba face, pe biso kolo ba. Pour l'année académique 2026-2027, école d'informatique, de finance et IFI na mopousse et fongoli déjà ba porte na et fongoli déjà ba porte na yango kuta bango kuna na commune ya Gombe na avenue Church ndenge Christian Kangebe na pesi mino ba détail. Nous sommes l'école informatique des finances, EFI en sigle. C'est un établissement d'enseignement supérieur et universitaire sous l'égide du ministère des Finances. Les inscriptions sont ouvertes. Année académique 2026-2027. Nous proposons licence et master. Et des options. Conception des systèmes d'information et réseau informatique. L'EFI, c'est la compétence, l'intégrité et l'innovation. Nous sommes sur boulevard Tchati, numéro 27, derrière Banque Centrale, non loin des mausolées et fonction publique. Les inscriptions sont ouvertes aux jeunes diplômés, aux grands jeunes, surtout à tout âge, car l'apprentissage n'a pas d'âge. Hâtez-vous car les places sont vraiment limitées. Le travail dans l'excellence, c'est l'EFI, nulle part ailleurs. L'EFI, c'est compétence, intégrité, innovation. Ba inscription ici et bandaki déjà la complexe scolaire Mama Pemba un peu de ba parents botinda tinda déjà bana na bino. On a année scolaire 2026-2027. Papa, maman, comme tout n'a pas question ébélité. Kota la paix de gauche à droite, kende kaka tout droit. Na complexe scolaire Mama Pemba. Na extension na yango nyon somi balé. Ba école ya fondation Nerombungu. Ba inscription et bandit déjà. Chers parents, la rentrée scolaire approche. Les meilleurs cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est la bonne éducation, la bonne instruction. Et pour cela, nous sommes au groupe scolaire Mama Pemba 1 et 2. Amenez vos enfants pour leur avenir. Amenez vos enfants pour la meilleure formation. Amenez vos enfants pour la bonne instruction. Amenez vos enfants pour un avenir meilleur. Le complexe scolaire Mama Pemba est ouvert. Le complexe scolaire Mama Pemba ouvert pour vos enfants, pour notre bonheur. Venez nombreux, venez inscrire vos enfants. Torolomani ni protiva pesa potopoto kitoko atoza mukolo sengeli komela yango. Basé à Kinshasa, au cœur du quartier industriel de Limete, au numéro 3 de la 13e rue, la société Chris SARL est une entreprise agroalimentaire de référence en République démocratique du Congo. Spécialisée dans la nutrition, elle développe et commercialise des solutions alimentaires fortifiées, visant à assurer une croissance saine et une alimentation équilibrée pour toute la famille. Papa, Nazan a besoin de le boss. Oh, il y a une société à Congo. Maman, Chris SRL est une société ya bana mboka.
et salama na Congo pe na ba Congolais depuis 2002. Tozana bino tozo bota tozo kolisa tozo leisa lia mingi lia utonda. Ba produit tosalelaka ezali bongo mélange soya na loso ya Équateur, masangu na froment ya Bandundu pe na Congo central, obakisi pe lisusu sukali. Yango nde pimbo ya ba produit ya Chris SRL. Protivap oyo ya ba bébé pro, izali produit ya Chris SRL. Merci, à la prochaine. Donc bana mboka pe basalaka ba produit de qualité na ba norme esengeli oyo penza véritable made in Congo, n'est-ce pas? Eza bien à bien. C'est ça. Chris SRL, le meilleur choix pour l'alimentation de nos familles. Au 75 fois Lingala, la vendredi 28 août 2026, yango ekomi na suka. Merci mingi. Narit Kindu oyo a kumbela kibongo édition na sima caméra. Tozala ki na Christian Kengebeni montage. Et sima ki na Christian Kengebeni pe Francis Kanza. Lokoka info Lingala journal a peu un peu peut-être supervisé et pas hérité ma pine bandeko. Boti kalamalam. Au revoir. Compagnie africaine d'aviation CAA ndenge alakaki ndenge esalemi le 21 août nkingo bavon Kinshasa Luanda ebandi avec impact pe idéologie Angola mondia bozo revete awa bozo za siko le tout premier vol inaugural ya CAA Kinshasa Luanda na avion neye bokwake Airbus A320 oyo evandi sa luxe pe sécurité na ndenga nyamadi l'occasion premier vol oyo réception bokwake et salemaki na atterrissage avion awa na Luanda wape pa autorité angolaise bayaki lokola représentant et chef de l'état angolais, ministre des transports angolais, représentant ministère des affaires étrangères angolais, chef de la police, ambassadeur de la République démocratique du Congo Angola, et Batu Andenge Nandenge, l'Ikolo Nango, qui sont de très bonne qualité à CAA. Homme d'affaires, population Kinshasa Angola, désormais vol Kinshasa Luanda, et bandier au brigade Angola pour accueillir à CAA. Mfumo. On a année scolaire 2026-2027. Papa, maman, commis tout n'a pas question ébélité. Kota la paix de gauche à droite, kende kaka tout droit. Na complexe scolaire Mama Pemba. Na extension na yango nyon somi balé. Ba école ya fondation Nerombungu. Ba inscription est bandit déjà. Chers parents, la rentrée scolaire approche. Les meilleurs cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est la bonne éducation, la bonne instruction. Et pour cela, nous sommes au groupe scolaire Mama Pemba 1 et 2. Amenez vos enfants pour leur avenir. Amenez vos enfants pour la meilleure formation. Amenez vos enfants pour la bonne instruction. Amenez vos enfants pour un avenir meilleur. Le complexe scolaire Mama Pemba est ouvert. Le complexe scolaire Mama Pemba ouvert pour vos enfants, pour notre bonheur. Venez nombreux, venez inscrire vos enfants.